Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. Donc, nous émettons à Moscou, Moscou, la capitale de la Russie. Donc voilà, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Trésor Kachin. Donc voilà, émission Nabiso, actualité sur le net et à l'élo. Donc, lobelela acte oyo, ndeko Nabiso. Boketu premier asila ki kosala devant ambassade ya Congo na Belgique wana donc esala ki batu ebele pasi mingi yango bakomela ki biso babenga ki biso babité trésor tu obligé ya ko réagir par rapport ya fait wana oyo esalemaki mais avant tout banda to senga merci beaucoup na batu nyonso o baza toujours wana pona ko soutenir idéologie et puis ko soutenir chaîne Nabiso. Chaîne Nabiso ezali chaîne ya ba valeur, chaîne Nabiso ezali chaîne promotionnelle donc on a Moscou. Ah ouais, donc merci beaucoup. Pour na ko kende rapidement to senga na régie a balancer les biso élément wana oyo ba ndeko na biso basalaki na butu wana ya kokata emblème ya mboka na biso. To landango et puis on se retrouve juste après cet élément pour essayer un peu d'analyser cette fait avec vous dans l'ensemble. Merci beaucoup. On regarde ça. La face du monde. On ne peut plus voir ces drapeaux. C'est fini avec ces noms-là, République démocratique du Congo. C'est fini. C'est l'occupation. C'est fini. Nous allons retourner notre pays dans les noms d'Isaïe. C'est fini, c'est fini. Nous demandons à la communauté internationale, la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, vous doivent soutenir les peuples congolais. Nous allons souffrir beaucoup. Ça fait 12 millions de morts. Au Congo, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas la justice. Il n'y a rien, c'est ça. Un pays de l'impunité. Des Rwandais. Un pays de l'impunité au Congo. Quelqu'un qui vient de voler 15 millions de dollars, on les laisse comme ça, sans être inquiet. Donc on vous demande, vous les peuples congolais, les Kinois, vous devez vous prendre en charge. Peuple congolais, mettez-nous debout pour chasser les Rwandais au Congo. Merci pour les peuples congolais. Et il y a le message aussi pour les Rwandais camérés là. Et vous pouvez prendre ça. Ah. Le lobby boy, peuple congolais, pour descendre na Kisasa, pour changer le drapeau, ils ont mis Zaï. Zaï. Bo kitaba na nikin, bo kita à partir à lundi, ultimatum, bo banda déjà ko banda ba drapeau tout et ba drapeau ya Zaï et Zonga. Ya Zaï les Zonga. Voilà, merci beaucoup ndenge to zongi na plateau na biso ya Global Télévision Moscou binomoko bomoni ba imboka bomoni acto wana na ebité. Ce qui yo zali congolais à solo acte wana na ebité ce qui yo koloba nini raison pour laquelle to yé komeka ko sembola moi ba question d'actualité par rapport ya makambo oyo ndeko asalaki na ndeko na ye eso donc manifestation yon surtout yo congolais so moni makambo mboka ezo marché te tu as le droit tu as un plein droit ya ko tambola ya ko marcher ndenge esengeli pona makambo mboka soki bangin politique ezolekate ezosalema bien te voilà wana muta pesio accès wana topé acte wana topé makambo wana nyonso eza constitution mais biso siko lelo tomiki koya ko solola na bino internaute nyonso tout il y a de partout surtout abonné à Global Télévision Moscou acte wana nayebi ke divergence eza nango par rapport ya ba parti politique au cause à de la Mouka, au cause à la de IDPS, au cause à la Pareco, au cause à la partout au Lingo, au cause à la. Mais jamais les lots qui est Martin Fayulu aza contre Félix Tshisekedi wana batutu ba bien mais jamais Martin Fayulu a tiré au 4 drapeaux ya mboka. Donc yo ngolo ba yo lekina Martin Fayulu, lekina ba bemba na nyonso tout bokechu. Donc l'équipe bango nyonso tout donc bango bana bango lo côté yo sigo donc suprême. Non mon frère. Yeba ango au samba makambo zoluko créer robima ridicule et puis déjà bimi ridicule na bato bazo soutenir yo bande mo robino tout ba ridicule parce que moi na mboka ya solo o azali patriote solo jamais à quoi accepter acte wana
namoni na ba réseaux sociaux bazo soutenir Boketu na acte na sali boy bisa pe logo bino bozo soutenir ye na acte na boy bisa Boketu pe azwa passeport congolais na ye o azana ngo o atambola nango o ba pesela ngunda akata yango atika na papier na papier na ngunda boy bisa zo passeport na akata yango soka sali vidéo azu passeport na kati yango awana tondimi tomoni soki non te azazaïwa. Mais tu es congolais, mon frère, tu es congolais. Arrête de kusala ba Congo tout ça na posa un changement dans posa développement. Bota la non pays local la Rwanda. Na habité régie au balancer image. Ta la Rwanda. Bota pays neti Rwanda. Rwanda a aussi lancé marathon donc smartphone bako sala yango na Rwanda eteka na ba prix je crois que eteka mo na ba prix nango eteka ma $120 ba $170 ozomona. Mais pourquoi pas biso kutu Rwanda azo sala ba smartphone ye moko Rwanda d'abord azana koltante ozomona. Donc tout tika no ba divergence to luka to kuzonga ba mboka to consul mboka na biso. Congolais a koufi trop, Congolais a souffert mingi. Lelo Congo batu tout bazo envier Congo. C'est pas seulement nous les Congolais. Batu le monde entier zo envier Congo parce que biso na Congo to na tout. Tout ça na nyoso tout au monde zo senga tout ça na yango. Yango tu bozo mona Félix zo bimazo kende ba congrès ba forum na nyoso eza par rapport à makambo biso tout ça non. Et puis na munoko ya Félix Tshisekedi des que non gagnant. Lelo tout le monde a lancé gratuité enseignement. Toroya kolobele aso gratuité na zwana no ba élément mona nango très précis ya makambo ba to laïque pourquoi ba ça la marche to comprendre to ebike catholique zo ça la marche parce que to batika ko exception que non 15 millions te na sima marche wana bozo sala ngo bongo parce que bo ligne de gratuité enseignement te. Mais to yeba que gratuité enseignement est à base. Vous comprenez? Donc gratuité enseignement à base. Les lomoni de konabiso Boketu ayibi ata o prononcer coltante. Na iranium a ko prononcer iranium te. Pourquoi? C'est parce que la base. Yazo kata drapeau na sera zaï wana zaïra tcheketa a tcheki gratuité enseignement te. Mais pourquoi pas beaucoup lukate que tout tika na nous président na biso na vision moko ya ko consommer moko ata no ata 2 ans 3 ans tout la ndenge moko ko marcher. Et puis on va essayer un peu de voir comment tu peux critiquer. Et puis critique na biso faut la critique moko républicaine normal ndenge ndeko na biso ndeko Moïse alobaki akosa la opposition républicain. Donc côté marché ta lobby côté l'équipe bien a sepeli a beti maboko. Mais pourquoi pas qu'on l'écoute qu'il est temps bozo tchaka ba pot banane pour président Maramoué Marché. Non. Nous, on soutient à 100% notre président de la République. Non, médias faisant au milieu de village. On n'en disconvient pas. On est au milieu, mais côté tout ça, côté Makamouzo Tamboula bien tout ça, côté Makamouzo Tamboula bien tout ça, dénoncer. Voilà. Donc, vision de biso yangwana. Si on moni que tu es de la mouka, aux la chaîne nanga, ou ba Makamuna, bon, là ça n'engage que toi. Mais nous, on essaie un peu de faire le travail normal comme tout autre travail comme ça se fait. Donc, tout ça, on a parti politique, mon côté, tout ça, on a part mon côté, que non, des abos, il faut tout ça, non. En tout cas, nous sommes là pour essayer à couper ça moins clarté, à couper ça clair dans ma communion, surtout sur les canambos cannabis. Donc voilà, Congolais, tout ça, on a posé développement. Développement congolais ou t'es pas na yo nanga. Développement congolais zate ki vandi na set nini non mais ka quoi porter un plus na yo. Donc ko lekate pour ko ba sottise na ba Facebook na ba nini pour na ko outrager chef de l'état non mon frère congolais to tika ba biloko wana. Congo za na posa na comme za posa nanga. Muta lekio na ko za la congolais azate. Tolia pete na opesa bino ezaka ke no soko moni zo kokate mi boma ndeko Boketu ndeko esoso bomoni ke no bomi kokozo kokate bomi boma et vous allez lo moko ya moto ya mingi na ba oyo bazana na ba clavier na ba ko zala toujours contre na makambo zo ke ne normal azaka contre parce que azwi ngambu mo non biso toza boye soki lelo président Félix a violé
loi tokoya koloba ke non a violé article tel mais le qu'on a mis tu as ça dans les bons tous en épée dans les bons donc voilà te développer rapidement pour te communiquer ko chiter na émission na lelo ya ngona ebisi bino bande konanga Congo to développer bota la Rwanda ndenge na niveau ya Rwanda pays mo amuke tala ba makamazo sala lelo ngona esebno na Rwanda bana ba système ba biso to sala ana ba poto système à carte na Rwanda déjà zali bozomona pays ndenge zo développer pays développaka petit à petit mais biso tout ça kana sima ya kimotema mabe yango Congo zo évoluer te parce que motema mabe leki makasi bande konanga to tika nanu makambo wana yaka zonga mboka to tonga mboka elongo na fachi bande konanga Congo eza na retard na makambo nyonso so boyo tala ba pays nyonso tout côté anglophone baza toujours na vitesse de développement makasi on a devant la pessimino ya ngona bo lukasiko boyeba pourquoi ba pays anglophone nyonso tout en Afrique ba na avantage à développement non ya sikoto expliquer bino pourquoi ba pays anglophone tout ba na avantage à développement que ba pays oyo ba France ba pays colonisateur neti ba pays France et colonisa Belgique pourquoi baza toujours na ba milinga tokoya to développer ce ensemble na bino na émission oyokoya merci beaucoup to tikala toujours connecté na chaîne na bino Global Télévision Moscou eza chaîne ya promotion ya promo ya ba makambo nyonso tout eza chaîne ya ba valeur ozana posa oloba message na yo benga biso numéro eza na affiché na se tokoya okolekisa vidéo na yo message na yo ekozala capté. Merci beaucoup nasengi merci na balandi nyonso tout sans oublier ba père spirituel bato basala ke chaîne ezala dans l'ombre donc na moni Marcel Kachina depuis Bordeaux et puis Ali Kanyemba donc depuis South Africa wana et puis sans oublier donc mon vieil Akatia Chabwala Alpha Wakumpala Star depuis Belgique donc bana membre nyonso tout Karine Mokondi la baronne autrement dit autorité morale donc même morale toujours hein toujours rester toujours connecté et branché on se retrouve prochainement avec un autre numéro check.